Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote bandeko manga, mbote na bino surtout bandeko botala ka mama Elianitou. Mbote na bino surtout bo separa na émission ya Papa pour le mariage, na plus bino mbote belé. Faites-moi savoir si vous allez bien de mon côté, ça va, Dieu fait grâce qui m'a ezali nzambe aza ko batela biso. Alors de votre côté, comment allez-vous? Faites-moi savoir dans ba commentaire na bino ceux qui boza malam. Donc, continuez toujours au solo la boîte, mais il y a toujours sensibiliser bino bandeko nanga pour la maladie à COVID-19, malade des ananou. Ce n'est pas parce que tu as déconfiné que malade de silité, tout milingue la tout sanini, tout mi batela. Il faut tous en habitude et qu'on la maboko on a besoin air ni surtout soit nanda ou tous qu'on a vraiment beaucoup air sur na savon pour na koboma microbe. Et puis tous à la peine désinfectant gel na biso au photos à la nango. J'ai la main aux photos à nango mama somba yango chango na kati ndaku netinga mama ni tunaza nango na chango ananda kundanga somo pa yelo kwa liboso sa nini na kopesa gel pour a désinfecter maboko na ye. Ce qui parle de suka maboko na mai askoli maboko na mai en tout cas faut to mi batela to milinga la maladie o eza mabe eza mortel COVID-19 ezo boma na entourage na mama ni tu na père de bato belé bato mi vraiment bakei yango bozo mona na somo et puis nga mo pe mama ni tu na lekela ke na nzela wana yango bomo ke na somo air nyo sanzo sensibiliser no bandeko nanga ke il faut vraiment tozo soin na biso pour na to éviter maladie wana esa nini et même boso na liwa te pour bato bakei mingi. Monsieur papa nous pour le mariage pour ndeko o koti lelo mbala liboso na tamuso monanga temba liboso kutena maman Elianitou na saka ba émission sur le mariage. Concept ya émission o ezali préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage, c'est ça que tu prépares ka bato o bazo na kati ba mariage. Maman Elianitou accompagner ka pe bato basi ba bali pe ba o baza na kati ndako mabala maman Elianitou a apporter moins un plus, moins conseil pour être bato ba vendre bien na kati mabala na bango. Pourquoi? Parce que j'ai un service traiteur de poisson la Providence qui date de 12 ans. Service traiteur de Croissant la Providence, il y a un ébote émission Oya, préparons-nous pour le mariage. Il y a un air surtout na ebsakabino ke na sala ka musala oya nga oyo nzambe apesanga yo nde kokuta na nga nzambe aliboso monanga nanu te kendo kendo ko s'abonner kende na compte YouTube kende na YouTube na bande d'adresse beta Elianitou TV préparons-nous pour le mariage et puis au s'abonner na kosenga la bande ko o batala ka 5 ba s'abonner mona bazobenga mama Elianitou émission quotidien mikolo nzoka ne chaque jour na tila kabino émission kende au s'abonner ceux qui ont cliqué na rouge on a au s'abonner au cliquer aussi pour la deuxième fois pose une notification pour que ceux qui émission quotidien et notifié tic 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 autant le message quotidien que maman Elianitou sadini a émission na mi na maya Nicolette Wingem, c'est la formule mai mingi. Merci mingi na ndenge boza ko répondre vraiment la émission na ko sala na baki été. Ba émission mosusu na zo sala pona continuer ko sala yango. Il faut bino bo petsanga ba commentaire. Surtout ce que za émission moto apesa kinga ana bezo to continuer masana ngo faut sala nga ba commentaire. Ceux qui boche ba commentaire à partir ba commentaire na bien to ko ba ko sala nini ko continuer. Nga na be yango émission te na be yango masolo ya nga na bino to solo la rande boy. Papa oyo to uta ko beta lisolo na ye la fa passer oyo asalaki azunia si ya mwasi na ye akomise mwasi na ye boyebi oyo elekaki pourquoi papa kwa ki na piège wana nazu ba message ebele nazu même na ba verset biblique ba mama ba pesinga mais lelo na ye ko so lisolo ngo te yango to continuer na émission oyo koya lelo na ye ko so la lisolo mususu na ye ko so lisolo mususu na bino ba mama na bake ya la biloko mususu mama Elianitou soka vandi ye moko asali nini abete bino masolo apesi conseil mais na makambo mosusu mama Elianitou bato babengaka ye mpo bayebisa ye ke mama ni tutala likambo eza boye na représenter na bacondoléance na ngai na mama Ariette Kasongo na Paris Kasongo Tambwe bacondoléance mama mpo na sango matango eza nango vraiment je suis de cœur avec toi molimo ya ndeko na biso atiki biso epema na kimia lisolo naza nango lelo eza babetela bino les mensonges dans le mariage lokuta na kati ya libala lokuta na kati ya libala ebongana na lokuta te libala ebongana na vérité libala nyonso fondement nango soki eza mabe libala wana eresisaka te ekendaka pe kaka mabe mwasi na mobali soki bolingani il faut boyebisa na bavérité mwasi yebisa mobali vérité mobali mpe yebisa mwasi vérité surtout ya moto na émission oyo na masolo oyo nayoki ebetela bino lelo eza ke soki olingi mutu te kolia mbongo na ye te soki omoni kolingi mobali wana te kolia mbongo na ye te soki omoni kolingi mwasi wana te kolia mbongo na ye te soki omoni kolingi mwasi wana te kobotisa ye kaka te mpo ozwa mokanda
soki omoni kolingi mobali wana te kolinga ye kaka te mpo oyo osala nini ozwa facilité ya koya na poto. Mama ya likambo lelo ezali euti na États-Unis d'Amérique. Likambo euti na États-Unis d'Amérique eza na ndeko na biso moko ya mobali avandaka na ye na États-Unis. Ndeko na biso na mobali azali ndeko moko oyo akoli kaka na bavie oyebika nde bavie kebakeba. Biso na Kongo bato ya mbongo bazala su te bato ya mbongo na Kongo basukaka na ntango ya oyo nde toyebaka bato ya mbongo na Kongo basukaka ntango kaka maréchal akendaka bato ya mbongo nyonso basaki nini bakendaki nzala mwana maréchal. Alors nde totikala boye toza eza badébrouillage bafamille débrouillaka nango. Ndeko wana mobali alobi ke mama nitu ndenge mama abokoli ngai papa abokoli ngai na débrouiller vie na nga na ko débrouiller vie na nga na beti DV loterie na beti DV loterie na zwi bapesi nga carte vert green card nde bango babenga yango nakei na États-Unis bainstalle nga na s'installe ndenge navandaki na États-Unis mama nakomi kosala mosala nazobandi kosala mosala na bandi osala mosala ekomi ke nazonga Kongo nakende otala mpe mama na nga bana natikaki mama na nga mwa bambula ebele mikolo ebele mposa ya mama nakende otala mama na nga na Kongo mama nitu nakendaki Kongo nake kotala mama na nga kokendakenda kotala mama ndenge ezala kaka amoni elenge mwasi asepeli na ye abi namoni fille moko mama nitu nasepeli na ye lokwa nasepelaki na ye nde ezalaka mobali nyonso asepela mwasi asala nini atielaka litoi ti mobali atie litoi asepeli na mwasi ke antuka nasepeli na yo mwasi atali abi mobali ya poto uti wapi na uti États-Unis avant kuta saye kutu mamoka oui ndeka baba alléluia alléluia na kuna alléluia te déjà bi amen moi mwasi adimi mobali abise OK nga na uti États-Unis naye kotala ka mama nde naye kotala mama na ozonga na nga États-Unis mais ndenge nazokende na kosala effort na sa nini nabengisa yo oya poto okoumela na te vike na déjà na carte na nga bien et tout okoumela te okolanda nga okoya poto pona lingi yo. OK d'accord mobali azonga États-Unis tango azonga États-Unis akiti su Congo ake kobala ye po première tout temps akendaki ezalaka kokutana bakutana eka bayebanaki basala connaissance bakoma déjà pe ko kende na bango ndenge ezalaka système Adam na Eve batambolaki déjà bakoma na kotambola déjà ya kimwasi na mobali boyeba kimameli ya nitu moko boyebi ke ya moko bana batalanga parce que eza na bamama mosusu azebisanga mama nitu mwana nga aza na 3 ans soki anavandi bango azebisa mama nitu aisa yeba kende na vandi boye calme natalaka mama Elia nitu. Alors bana ba 3 ans baota mama Elia nitu bana ba 6 ans baota mama Elia nitu moko soki na bibana bobenga ba mama makamusu foto ke na ndenge ya propre boyebi pe ngai pe na za boye pe na ya boyebi ke ya momo ata mo skende boye me ukanisa bite bana baota bana bazotala wana lobika ke batambola ke na ndenge ya Adam na Eve vous comprendre ngo déjà mobala zonga États-Unis boyo kabia s'il vous plaît fana mela mai mi poli selon za matata trop teme ya matata fana mela mai ebele azul pour la deuxième fois Congo ake kobala mwasi apesi biloko nyonso nde bapesa babala mwasi baki kobala na tina ba commune tant babala na commune esili mobali asali nini azongi États-Unis mobali azongi États-Unis abandi kosala ba démarche mpona mwasi na ye azwi ba papier na ye autaki nango Congo ake nango na baambassade tout ça ake nango na États-Unis na bango kuna asali ba démarche na bango nde basala kuna nga na yebi nde elekela kuna te na yebi ya France mais nayebika ba procédures zano à peu près ka ndenge moko awa kaka na confinement oyo bomona confinement oyo ebebisi mabala confinement oyo ebongisi me mingi confinement ebongisi mingi te mingi nde ebebi naza na masolo ebele ya kobetela bino confinement ebebisi makambo ebele confinement oli makambo ebonga me ebebi nde ya kobeba mingi format ebebi confinement oyo na mois de mars yango nde mwasi faki asala nini akende États-Unis tango na États-Unis kuna balobi ke tango bamonde proclame ke tozokende kota na confinement ambassade ebengi eviki abalaki mwasi babengi ye mobali mpona koyebisa ye ke dans 3 jours tozokanga frontière soki oza prêt toaccorde mwasi na yo visa asala nini alanda na États-Unis mobali asepeli asombi billet express billet ya cher asombi billet express billet ya cher mwasi akoti États-Unis lelo lundi mardi bakangi frontière
mobali esengo ya ndenge wana esengo ke mwasi aye madame aye madame mon épouse mwasi aye bandeko boyoka mama ya likambo kolela mwasi kolela ndoki biso basi yango tobebisa mokili Adam vandaka na ye calme mwa malamu Adam azalaka na kimia mpo avandaka na jardin d'Eden Eve kaka na misu piaku na kende kotelenga na gauche droite ake kosala nini ake kodécouvrir makambo mokili ntango adécouvrir makambo mokili avandi nango te Adam oyebi te tala boye lieu sacré ezalaka lailai Adam tokota na lieu sacré Adam mpe faiblesse ya mibali banda jardin d'Eden Adam mutu abandaka faiblesse wana mabe ya basi mpe banda jardin d'Eden mpo Eve mutu abanda mabe yango basi lelo mingi tozala kati ya mabe mpona Eve mutu abanda mabe faiblesse kwa mobali naza faible eza ye te ye na ye Adam Joshua a fait des gros bisous à Claudie Joshua Kalala a fait des gros bisous à Claudie Kalala. Faiblesse à mobali et bandana Adam. Et bandana mbali ale loto kambala na faible et beaucoup. Adam ba laisser mbuma na kati ya jardin de bon mbali ale londo boya kolia mbuma boya ndeni. Moya boya zate. Yene Adam sa bandaki ngo déjà. Ba sa ka ni continuité à chemin ya Adam. Mobali sepeli. Mobali sepeli ki mwasi na nga ye tout. Akina aéroport ayambi mwasi na ye, azu mwasi na ye baye na ndako. Koya baye na mwasi na ye na kati ya ndako, journée wana bino boyebi bien ke soko voyage mingi, atalaka voyage mingi, ke voyage ki otiki mobali ntango bozonga, ezalaka penzo kitama ta kita. Onde bo utulinga na sika boyebi kati, kitama ta onde bo lingani ka sika. So mobali voyage ki soko azonga saki bêtise te. Tango ya ke loko liboso wela kabilia na ye na nazo kabilia na ye, alia na nobilia na ye, eloko liboso mbala wela ka yango wana. Tiki mosi nanga pendant un mois, mais tango azongi, aza pressé osani. Mais ke soko ki na moyi, azonga ta bouté kota lié sacré soki peut-être bana bana ndako. Boyo ka bien. Ba basi bofu wa matoyi, ba mbali pe bofu wala matoyi. Mobali ayambi mwasi na ye malamu auti na mwasi na ye aéroport bakoti na kati ya ndako bien kokota bakoti na kati ya ndako eloko ya liboso mwasi asala nini azwa bel na ye asukola mobali abongisaki ndako na ye kitoko abongisi vraiment donc atandi mbetu na ye bien boyebi kaka question de choses ovanda na po tuto tochange koma makambo ti tokoma koyiba mwa oyo mindele basalaka ya malamu mwa mike surtout na matière ya babolingo bien ke bacongolais totikalaka na bakonte na biso kaka ya mabe wana mais eya mpe na bato mosusu basadapta kobongisa mwa makambo oyebi ke na Saint Valentin fo natya bafleur na mbetu fo nasala boy il faut nasommer la mosse nanga fleur il faut nasala ye cadeau tout ça nasala mobali abongisa mbeto atanda mbeto abwaka bafleur na mbeto mama nanga asali ben makambo osikola mbango ya te mobali akule ben mpenza wa ayebisi madame tokota tosokola bakoti basokoli basisi kosokola bake na lieu sacré bomosa yabi na ndeni mobali abi na ndeni mobali ameka boye te na fatigué mobali atali abi a comprendre abi bon lokwa aza fatigué aza mutu lokwa mpe kouta Congo ti États-Unis ezaka vraiment nzala milai il faut uta nanu kuna okita na Bruxelles ozwa vie mosu okende ou bien faut okita na France ozwa bobika nzela ezala molai mpona okende États-Unis. Mami na moka ma femme à moi la mère des garçons je te fais de gros bisous bilo bato ya États-Unis bisous na ebele mobali apatiente akaki motema bomonelaki naona ndenge ya kimia bino mpe bozala na kimia de toute façon mosi fazala na kimia so mosi aza na kimia te eza malamu te mosi fazala na kimia oki naona modele ya lembo mosi fazalaka na douceur mosi fazala moto ya kimia mobali abi bon afatigue natika aza moto natika natalaka ata mosu na ntongo ekoma na ntongo boyo te soki asa finiki dra na ye mobali asimba alingi te mobali asimba mbole comprendre te mais c'est quoi ça? On est mari et femme, nous sommes mariés légalement. Mbuma paye depuis Congo to banda de l'absolu déjà kolia mbuma. Eza yango eloko asekate pona yebi yango suko eloko nini olingi te mobala tiki deuxième jour. Troisième jour, moi ça koti ça debe ko sukola. Mobala koti a tourner mukongo, apesa mobali mukongo, netika ka mona, netika mona moi mke konti ya mona ete. Mobala comprendre te ba caprice ou bien nini. Mobali nzala, mais moi elle est exate. Moi alia exate.
Maman président, ciseaux. Aboy. Ba jeune, hein? Ba jeune. Ah. 4e jour, 5e jour, mon bala, comme ça, là, idée, moko. Ah, mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi? Ah. Mon bala, mon amte, mais est-ce qu'à cause elle est malade? Yango ta muso banga bomanga. Yango c'est moi na poto aka, moi na poto. Mon bala tali une semaine et coquille abi bon. Yaka to bima to ke de kotambola. Mon bala bimise mko aliboso, baki pa ba camarade na ye. Moi c'est moi ndako camarade à mobali, aluli ndako camarade à mobali na ye. Eh bakiti na bino kitoko, tele na bino kitoko, ndako na bino kitoko, ndako na bino munene. Mobali azaka kovanda na ndako nezala kaka studio. Tant moi ça comme koya asali mbango mbango apesa ki lokwa beka bala ki moi ça avec tuki moi ça ya kutanga na studio te dans ta chambre salon. Maman Bibiane, je te fais de gros bisous na Dijon pour azali pesa ba maman Dijon ba mpote na bango ebele. Azaki na ndako na chambre salon. Mobali amemi epa ya baninga soki ka pa baninga ndako na bino kitoko ndako na bino munene asali ki muse ndako kitoko ndako bakiti na bino kitoko ndako na bino cuisine na bino munene abandi kolula bandako ya baninga. Mbala kwa kota na voiture yo baninga bana mandako bino kitoko pourquoi ils ont na ndako ya chambre salon bandako poto na mameza minene yo ka chambre salon kaka mobali abisa bina za na ndako ya chambre salon c'est normal avant na bala yo na zeka na studio tant on a bala ki na zoomi na seli ba démarche na siko ndenge za boye to ko changer au fur et à mesure malembe to ko sa nini to ko zonda ko mususu mobali atambuse ke na ndako misa to kende kini mwana mwasa bandiko lula bandako abato bandiko lula bazongi ndako mobala koma ko bimise bongo po akwa ko mema na hôpital wana pe kaka ye mwasi kaka alingi te mobala simba alingi kuta tamukete mama Pierrette Lusala na Suisse na pesa bambote belé mama Pierrette Lusala na Suisse maman je te fais de gros bisous maman Chantal Kile na Irlande maman Chantal Kile na Dublin pesa ba maman na solo ba maman ile ni to pesa bino to bambote na bino ebele ba bimi tongo ka boy ba c'est rato bimana to kende kotambola nzo mobala saso ki rendez-vous na hôpital ba kena ye na hôpital ba kena na hôpital mobala bino to yepo na kosala ba examen na ngai na mwasi na ngai ko mwasi na ngai eska ba sa biso ba examen boyo ka mama na likambo place e pa e hôtel ba sala bango ba examen alors na kosala bango ba examen médecin biso bango wow bonne nouvelle bonne nouvelle. Pour la malade, en tout cas, pour la malade, tu es en bonne santé. Nouvelle à Kitoko Zaki, madame, elle est grosse de 2 semaines. On va la taille bien. 2 semaines. 2 semaines, en gros. Yango, yon awa, nan kutu, to kokisite. Bazong na mwasi nandako. 2 semaines, on a ana to kokisite. Donc, non, boy, oye déjà na mukumba na yo. Mwasi alibala, mwasi on a bali. Mobala tali kola tali na se avant de payer sans explication avant de payer calme pas explication te mobala bien expliquer ngai moi ça va au fond la monoko avant de kaka bato teti baza moi ça va au fond la monoko avant de na tellement mon mobala fanatique na ye soki ndenge nini mobala c'est bon ce n'est pas grave. Na mokumano 2 semaines au sali na mokumano 2 semaines il y a pas de souci na ndimi yango kaka botala niveau ya bolingo oyo mobali alingi mwasi na motema na ye mobimba poto eza pasi surtout États-Unis ba mbongo na bango wana poto eza pasi mobali ayebise ce n'est pas grave lokola yo na mokumba oza mwasi onga na balinga na lingi yo kanga munoko nga pena kanga munoko etika la secret na biso mibale mutu akoyeba te mukumbe kola mona botama akobotama ozaka mwana na ngai mwasi ka na yoki suka monaki mobali alinga ki e mingi soki peni en tout cas na ebité na bini na expliquer bino ngote nzoka nde mwasi nenga zala kwana nenga kina États-Unis nenga kina mukumba azala kina mobali nena Congo mobali ne oya lingi makasi donc olinga mobali États-Unis ezaka kake poto okazu mo se présenter mobali ya poto aye ana mobali nena kin andimi kaka libala po ya kaka poto aprata nenga koma na poto sanini abengisa papa mwana bolingo ne pa ezali
Moi moi sinenga yaki boya ba camarade en France ba camarade ba bandi ko tse ba ide ba lobi moni ndenge za wana yo ele ko sala osala boye il faut soit ne sakaye ce qui a hier soit tina zo bisabino boye mwana mwasi wana donc sizo mo la kati bilamba te bilamba kati te banda kanga ki sizo kangi sizo ayebisi bayebisi bata France bayebisi ke nde baye koyeba siko par après ke ndenge za na fo bundisaka ye fo soinisaka ye ozobundisa ozosoinise mpo soki ozobundisa ozosoinisa ye bavoisin bakokanisaka ye moto azobeta yo bakobenga mbila soko aye akobimisa na ndako yo kotika botala nanu ide moto awuti afrique bato bavandaka na poto ide bazopesa moto awuti na afrique. Or, bamboka nyonso ya ndenge moko te. Apa na biso na France, soki bavaze baki bitumbesa baobenga mbila. Ipare na États-Unis ezaka bongo te, soki bokobomana na bino, bango bakipaka te ke bozobunda mwasi na mobali. Bobi deja zamboka mwa bandi ba makasi. Baza te keloko mwasi na mobali bozobunda, voisin na bino abenga bino mbila, babi bango babenga te vi na yo eza vi na yo bakipa makambo wana te. Mobali komasa otu musala koti mwasa kanye na nzoto abundise. Azo comprendre te mais ça ne ngozo bundisa ngai nzoka nde idéologie ba koteke les gens na ba camarade na yeke no faut bundisa kae il faut bundisa kae pour ba benga mbila benga ne yokotika no na ndaku tango tika na ndaku na ndengo za bongo vraiment ba orienter makambo so to mona kaka bandeko atako tozo bango oye sika na mboka mopaya babandi ko pesa ba idée ke sala boye donc na zebisa bino ke moi sinenga ki do avant na mobali ndaku moko 1 mois na un mois wana pe mobali atikeli kokata pe bilamba te ye banda kangaki sizo na ye ala muka kala ntongo boye bisi mobali alobi yo kanisi pesa nga nalingaka yo te na tikala pe kolingo te na Kinshasa ndezala tosangisaki na biso kaka nzoto parce que naza koluka kaka na ya poto nasi na ye poto deja nasi nakomi poto ye bango ke kolo mwana nde moto nga nalingaka nalingi yo te na tikala pe kolinga na nga yo te mobali alobi mobali faki ndo sala musala na butu po abima musala lobi na tongo wana yebisi mobali na journée mobali lobi olinganga te abi po fane ke yango nena est-ce que munga nazo peso nzoto nanga est-ce que munga na pesio na peso te parce que nalingi na ngai te na boy na ngai moi ça kominga ndo munoko makasi lokola ndoki nalingi te na boy nalingi na ngai te nga nalingai na ngai yo te na força ki pe yo te po manga na poto po nalingi na ngai yo te na força ki yo pete po sa ne po manga na poto menga na ba sentiment kato ka mbandi tkana na mela maya ya zaka ko soka makambo tsela mela mai pamba na yo kanga mapinga pamba ngai mwana bato mosa batamfumukanda moi c'est fingi mobile na moyo na fingi mobile na lingi yo te mobile bleu mobile idée za te ke ndenge mosa zolo ba boyeta mususu idée kutu te ye pona ye azaka na kobikitisa aosenga kaka mwasi te omoni atoza na mokuma ndenge wana ya 2 semaines bato bakoyeba na bango te bango na kaka eza ya ngai ndenge esika donc ti mwasi aza kofinga ye aza kobondela se kobondela azobondela mpo na États-Unis aza mpe ka ye moko bapara mpe baza na Congo ye moko moto abeta deve loterie na ye azwa kaka grâce na ye aya ye moko fai mo mbetika na Kinshasa sikoyo amonaki ke ndenge abali mwasi bo bakomata mibale babando fonde famille na bango bavanda bobi poto mosusu eza bato lokola bamfumukanda boyeba na mwa liboso na mwa ya suka baa na poto bato nyonso tu baza bongo te banyoso baza bongo te bamosusu moko aza na poto ka ye nga to nazaka na poto nanu ka nga moko na ami koleta mosusu ayaki te na Jacqueline ayaki te na Eugénie ayaki te nazaka na susi nga nasala mariage kaka na baninga bacamarade me bamembre ya famille bazalaka te na poto oyo esala motema mpasi poto ezekelengi so oza mpe na bandeko na yo nde okaka elengi ya poto oyebi ke nakobima na kepa ya nanga nayeba na kepa aleki na nga nakobima ezalaka bien bandeko mwasi afingi mobali kaka kobondela kaka azobondela kaka mwasi anko bayebisiki na États-Unis basi bazalaka pasi sakana na ye basi bazalaka pasi bandeko mobali avandi na pasi ya motema mobali asimi nzela ake musala ayebi kaka keloko ake musala kozonga kosala nini akuta mwasi na ndako bakontinue kata mosusu malema mwasi akitisa motema sikoyo masolo onde na wabetela bino boye situation na ndenge sozoleka mobali azobenga marraine na bango aza koexplike na marraine na bango azaka na biso na Paris marraine na bango aza na Paris mpo likambo na oloba ye moko autorise nga bina nga loba mpo moto abengi nga so moto abengi nga bisingaki mama nito koloba te na koloba te ye mo baki mama nito nalingi oloba yango marraine na bango avanda na mboka oyo na Paris
marraine ba ofana na Paris tant ba bana na Kinshasa marraine pas na Kinshasa kuna bazwa kiaza témoin libala et tout ye muta signaki kuna na mairie kuna na nini na tobe yango nini kuna na commune kuna muta signaki marraine parce que marraine na bango couple wana vanda en France garçon abenga marraine chaque jour soka bimi abi maman moi si banda ya na simbaka moi si te donc l'histoire surtout na beteli bino boye ezalaki ke mobala banda ko betela na marraine ba situation on nyonso marraine bakaka nga motema tout ça ayebisi pe ke aza na zemi mais na lingi kaka na zemi ah bon ondimi ka na zemi abi mama na ndimi ka na sa ndenge nini tala ebela mbo na dépenser na sala nini loko aza na zemi loko mobali na yango aza na konga na za awa na bokola ka mwana wana azala ka mwana nga to vanda ka po naza na short po na lingi kaka marraine a du problème ya te bovanda bino koza motema olingi il y a pas de souci bandeko kovanda mobali ake musala tango ake musala mwasi tango atikalaki wana baninga na ye baka na États-Unis na état mosusu baye baka na États-Unis baka na état mosusu baye kozwa ye mobali aza te s'il vous plaît mobali ake musala mobali aza ake musala baninga baye kozwa ye et puis nyonso masolo nazo betela bino pendant le confinement ezoleka na kati ya confinement oyo ke bato babima te bato basala boye te mais botala moto aza na somo te azobanga maladi te le côté baninga na ye bauta na état mosusu baye kozwa mwana mwasi wana mobali ake mosala kobima mosala lobi na ba 15 heures ça dépend ba heure akota kidogo zonga ndako na lendemain na 15 heures baye kozwa fille wana bazwi fille wana bakena ye na état mosusu mobali atikali mobali azonga ndako boya kuti ndako afungola ndako pika ndako soza na mutu te mona ki mutu azate akuta mwasi azate atala mwa valise mwasi ayaki nango ezate atala atali papa ezate mwasi akei mobali abeli mutu mbala mwa abengi marraine abi mama na uti musala na zongi komo na yenge bimanga na munokombo afiango na tika na bobi komo na etaka mukena bimisa komo na po marraine alabaki loba kaka me na bobi ka kombo na ye abi mobali mwasi akei na tikali ada kunga mona kuti biloko ezate mwasi akei kaka mobali nenga azaki wana fi moko bayebanaki na mobali wana mobali babanda koswana mwasi wana nenga yaki tango abengi ke ngana kuti mwasi nganda kwa zatabi bino bozaka botikaka basi ololuka noka mwasi na ba États-Unis oluka ta ba fille bele bakana ba kona ba église bazokola kola oke koluka mwasi na Kinshasa abi alobi alingi na yo te alingaka pe yo te baninga na ye kozwa ake na ye na état mosusu donc alomone donc mwasi na mobali esili nango po alakaki fe bien na ke nanga nalingi na ngai te na tikala nanga pe kolinga ye te mwana mwasi asimi nzela ake na état mosusu atiki mobali abandi kolela bengi marraine aza kolela leli apango nsima ya misu abengi mama ya mwasi na Congo mama bota likambo ekomelinga mwasi na nga akei na ye mwasi abimi akei mwasi alobi alingi ngai te eputa ndenge ayeboye na mokumba ndenge aza na mokumba ngai na ndima ya mokumba na mama na alobi abi papa boniko mais so moto alingi te alingi te bo baforsaka bolingo nde bolingo baforsaka te so moto alingi te alingi te mama mwasi libalo nga na balelo babo alingi te soka boyi yo na miso komona teke moto alingi te soka boyi na nga sala nini kotungisa te po koko na ngai na libumu wana lokwa koko na ngai na libumu kome kotungisa te koko na ngai kopima pamba nga na posa me koko na ngai wana mwa mwasi lekeli ye nini mwa mwasi te mwa mobali lekeli nini mwa mobali abengi mama bango parce que za mwasi oyo abali na mbongo mama talanga mwasi akimi mama bango abite tokolalisa likambo te toke na famille na ye bake na famille mama na mwasi mama mobali baswani mama mwasi ayebisi mama mobali alingi te aboyi na ye libala yango nini yango wana libala nini yango kufa libala ekufi donc masolo na bete bino elingi kaka un mois pendant le confinement un mois kani makambo nyonso to elekani donc ndenge ayaki avandi kaka na ndako mobali un mois wana mpe makembe sebetami te eloko moko te na ndenge akimi akei abengi marraine abengi mama na abi botika kotungisaka botika kobenga ngai soki mwasi asakei akei so mwasi alingi te soki bolingi nasala nini mwasi alingi mobali te soki mobali ngana nakoma mwasi na ye alingi te bolingi nasala nini alors eza mpona koloba ke tout se paye ici bas mwana mwasi bana basi oyo bolingaka mibali so bauti poto
basi oyo tu bolinga mibali ba uti poto na moto molingi yete oza na bolingo na yete olingi mbongo na ye olingi poto na ye olingi mukanda na ye nyonso efutamaka tu awa na se soko osali malamu okobuka pe malamu soko osali mabe okobuka pe kaka mabe ndeko mwasi yo oyo osali mwana mobali ya bato bo mwana mobali aza kolela chaque jour aza kolela mbongo na ye abi mbongo na ngai ya pasi ifaki nasala ta leki na ngai ya ye na mboka otokoma ta mibale namonaki leki soki aye te nakoza toujours na besoin ya mwasi na privilégié nabenga nanu mwasi aya tovanda tofonde famille mbala nsima nakengisa mbongo nabengisa nde ndeko mpo mwasi moto abanda olambela nga mwasi moto abanda sokipe na nga bilenge ya ngelingeli epai mwana mobali azolela jeune femme epai okozo bolamu te nzambe akopambola yo te kokosala na yo liboma te baya ebele ndenge wana mobali abengisi oye kolingaka na ye te osale baventure omona vino ezokende kaka mbilinga bato bomonaka ko na eglize avandi akomi kolela azotubela masumu ne mpo ya nini osali mutu mabe eza bien te eza malamu te soki olingi mutu te kolinga mbongo na ye te mama ebele wa mbongo mosika ya Congo tina États-Unis mutu asakrifie vi na ye asali musala azosala musala tongo butu poko tongo midi po akangisa mbongo epo asombaki billet ya cher po aki problème yaki période ya confinement asombi billet ya cher po yo oya okanga makuna te ayebi te confinement koza combien de temps tala makambo osali avant yo ya asengaki nzambe merci ndenge baakorde mwasi na nga visa azoya ya asengi nzambe merci mais yo ye okangeli ye sizo yo ye onyokoli motema na ye osali ye oyo nyonso te osali okozwa bolamu te mwana eza koteleka mote moto akoloko sataka moto akoloko mpo makambo osali na sata na kutu asepeli te omoni makambo oyo comportement osali ndenge misali ese epai ya jeune garçon oyo na satan asepeli satan aza moto ya mabe mais Satan sepeli te. Satan sepeli te pourquoi? Muta ko peso punition. Avant que tu nzamba punir yo, Satan muta ko punir pour okukuta na ngo ya plus pire. Okukuta na ya pire. Okomona mobala no zolinga ya poto akwete pour nzamba ko permettre te. Nzamba ko pambola yo te. Ko lelisa motema ya mutu. Ya pasi. Mbongo ne musala na ye anyokwami a souffrir po yo oya. Yo ye. Bile yango to alien na ye te donc ye a travaillé dans le néant aloni bilanga po mutu musala ko buka mbuma mwana okozwa bolamu te eza bien te eza malamu te botika soko moi kolingi mutu te kolia mbongo na ye te kondima libala te po olingi te yaona baki soko moi kolingi mwasi te mibali mosusu baza bota mwana apesa mwana komo mukanda o mukanda petit yaki na ka mukanda na yaka na besoin donc mais na après ya kobota te basi ebele omona baya mboko poto basi boni bakimi mibali milio mpe mibali bote ya marate mpona nini basi boni toloba yango tout le temps na baemisi toloba mwasi omona mobali abengisi ye omona mwasi akimi alingi susu libali ata ake na ye alingi yo te tout ça bino mpe mibali eloko nini eza kotina okende kobala na Congo na baétats-unis na bajeune fille bazali ebele baeglize ezali kende na eglize papa kende kobala na eglize eloko nini yango bokufelaka basi kaka nakende ozoka mwasi ya Kinshasa basi ya Kinshasa bayeba mingi na Kinshasa okoza mwasi na 15 mwasi na 15 mayebi makambo koleka mwasi 50 ans oka yango nde makambo ngakende Kinshasa namona makambo ata na banyasi na nga baneve na nga so bozosola so ozoka balangage bo abimisako omoi ati ozoko na mizota ya théâtre te kana ndako place ovandi bango baosala ba théâtre botika ba comportement okende kobala bato boza na Congo oyo kotala ngai na pesi mote na mama nga mo atala nga na Egypte mama nitanga komi na tako partir Egypte oya kosilika bosilika na bino te parce que makambo tozo beza vrai eza réalité soko lingi mutu te kolia mbongo na ye te surtout koya poto boye eza mabe makasi oye na mukanda ina ne bapesi oui yebake na mukanda na oza marié tango okende ko renouveler bakosenga yo mobali présence ya mobali bafiche de pa mobali okoluka nani omoi pa webisi mukanda na yo balebisinga mpe boye babi mama elia nitu na États-Unis awa soko oza ya mokumba oboti mwana kozala américain mais yo bakopesa nationalité te mwana kozala mais yo kosala mpenza badémarche mpenza mpo osala nini ozwa mais mwana soko abotami bapesa na bango ya nationalité mpona nini konikola motema butu libala bolingo ebongi soko olingi mutu linga mutu soko olingi mutu te kolinga mutu te
botala pasi oyo toza nango na mokili. Après le bleu banda kola na église ngaye nana lokanga mama leki noko kokosela bandoko makambo te. Satan vani na Afghanistan kuna to na Ethiopie aokipe de makambo na ote mais yo moko bengi Satan sa nini aya ko s'occuper na yo parce que mombala tango aza kolela yo kozo bonheur te oko sepela te na vino kozo est-ce que oyebi mukumba no ke nango bongo soki zemi yango pe longwe maloba ya mwana mobali na soki longwe lo ata zemi wana. Malédiction sans cause n'a pas d'effet, malédiction avec cause ça n'a pas d'effet. Yo mwana moi sali mobali mabedo oya koloba likolo na yo Satan ko appuyer ko sani ni ya mabeso ko lobipe e ko komela yo. En tout cas pour les autres ceux qui ont mona car ba via lelo ndenge ezali bon mo ba basa lelo ndenge baza ko se comporter. Bota ba basa lelo ndenge baza ko se comporter. Mokili trop matata. Trop matata. Batolele ba kuma zo sala mabe za ko se rendre compte ka o sala mabe. Mutu mutu o sala mabe zo mona ko sa normal ko. A o sala na ye mabe mais azo mona mabe na sa mona eza na normal. A o sala na ye mabe, a o sala na ye masumu, azo mona kaka eza normal e malamu te. Bolingo ba mambo libala, bo tuna ba mama je di mo ngabe se no libala eza abandana ya mo banda bo mwana. Ti lelo ya mo ya poto abengisa ba je di mo ngai. Ti lelo ba na poto. Papa Zakari tulomba mobali ya bato mabe ya Zakari aya poto abengisa mabe ya Zakari bangwana tilelo bakomi na bakoko bavandi kana mboko bona na betango totanga bino bakombo ba exemple bato bavandi bala boye botuna kati bavandi pona nini pona bana bolingo baseli mibali na bango mabete bala na mibali na bango bavandi na bakimia na mabala na bango bandeko. Ce qui te sort le makambo ezali pona mabe edimine ezali pona yo muto vandi na Congo okuta na émission oyo tali yango omoni ke ngo osala mobali mo apoto mabe tika po vie toyeba ngote tous ces pays ici bas nyoso malamu to sala makefuta ma ana se ya mabe pe futa maka awa na se pona lelo na ngasi to suki wana merci mingi na bandeko na bino nyoso tu o boza ko benga nga boza ko pesa ngai ba sujet na bino mamani tu malembe mingi ngai linga ko na ba conseil na nga mona pesa ka meta ko pesa nga pe masolo na boya kate malembe nyoso tu to bando solo na kaka na pesi moto na ngai bele na papa Jean Thierry Kabengele na pesi mbote bele papa bino ko na ba Toronto mbote bele na pesi mbote na ngai bele na mama Chilombo mwanza Kabengele na pesi mbote bele mamu beto amu na pesi bino mbote bele mbote mingi en tout cas ba merci bele na mama Alice na Evry Coukron mama Alice na pesi yo ba mbote na yo bele pesa ba mama etonga ba mbote na bango mama Lanuteke mama pasteur pesa ba mama etonga mbote na bango ba ope ba ya ba na ba situation oya boye soki akima mobali aye ba keza lisu mo sa nini akende ko senga bolimbi sepa ya mobali oyo ya kima soko yebi ke mobali abengisa na poto yo kima mobali no kenda ata pa yo kenda sala effort zonga songa bolimbi silo ba papa na eki poto na mbongo na yo na sala kyo mabe limbi sangai po avant ko senga nzambe bolimbisi senga na no muto yo sali mabe senga na bolimbisi simando senga nzambe po muto yo sali mabe so senga bolimbisi te nzambe pe akolimbisa yo te senga na muto yo sali mabe bolimbisi mo senga bolimbisi pa nzambe nzambe akolimbisa yo na bambulo tozana ba mikolo lelo oyo avant ko sala mabe faut ko réfléchir ke loko na osala eza mabe pourquoi ko linga ka ba masumu moko ovandi koma kolela ba malheur mo koma kolando parce que osalaka batu mabe to osalaka pe mutu mabe eza bien te to tika libala ebongaka libala il faut ko fonder libala na bino na vérité libala o eza na mensonge suka saka nini ekabonaka esilaka libala ebongaka na vérité eza na ndeko moko amosa benga kinga ebisanga ke mama nitu bo imaginez-vous que mutu aza na poto mazo wanga na mwana oya bota ponini a gagné libala tant on ebisa bino ke libala est important libala est nécessaire moi mutu pa tshiranga commentaire ote tango yozo la boye opesa comment est-ce que ngana opesa bali mutu makasi nga mama nitu nena bona ndako na ngana vandi no ko pesa bali mutu makasi neni nelo bakana bino ki émission oza pona obebisa te za pona ko bongisa na ko pesa bali mutu makasi te eza ne mokili mutu fundi mama be na oso na faute ni ma faute na yo eloko esa bino passe zoza ke osana kilo ya kosenga pardon osali mabe po senga pardon zo mona ngo kilo orgueil Batalolène, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil ramène la chute. Orgueil, mon accord. Tant beaucoup de gens azaka lolendo. Moi, swana mama na ngai. Yeku tata mbota so pese pwandi, mazaka lolendo moko. Momona mtu mususu na mona bato ba théâtre. Na moni
Nathalie émission moi on a ni décor frère nanga au décor alobi soki eza moto akoki kotémoigne nzambe nga décor na témoigne mpo natali vie esika na uti natali na ndenge oyo nzambe akomi kosala kati na nga napesi nzambe merci batémoignage kitoko yango wana batémoignage kitoko yango wana ya te moto vandi bani engaye nga mpona ni mabe eleki age oza nango ya moke me mabe osasali na mokili ebele Satan yebi po ere nyonso Satan yo salaka bato mabe yo salaka bato mabe age moke mabe ebele ya malamu te eza bien te en tout cas mama Inès na Londres napesi ba gros bisous na yo ba mama nyonso tu boza malamu napesi mbote na bino nyonso tu nalingaka bino nyonso tu ba mama alingaka bino merci na ba batala nga na France merci na ba batala mama nga Belgique moi e bandi nasi napesi ka adresse déjà nazo zela kaka moi ese bandi déjà lelo mo ezaki makasi mama yanga Belgique olinga po pesa nga kombo te kaka nalinga ko mingi adresse bano baki osenga adresse nazo zolo senga adresse pona tindela mo epese bani mama yanga Belgique na pesa mbote ebele obako tika ka anonymat ozo ka anonymat mama na je te fais de gros bisous ba mama Suisse na pesa bino mbote ebele ba mama ya Suède na pesa bino ba mbote na bino ebele ya Allemagne ya Italie ba mama ya Égypte partout le monde entier na pesa bino mbote ebele kandi na baki Dieu vous bénisse Mungu abariki tata nzambe kabisa. Mungu nzambe nibejele bye bye.